Mbote mingi na bino bande ko balandi ya Vamu Télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bolamusi baindo na pongi matondo mingi penza na bino na molongo bisika nyonso yebozwami bino babopesa kabiso tango pengonga ya kolanda ka Vamu Télévision na nzela ya bamanaka na yango nyonso oyo ekokumbela kabino na tina ya kuluka kaka ko éveiller conscience ya moto moyindo o abungisi bongo kiboyindo na ye uta mwantango abungisi bongo ba valeur na ye uta mwantango ndetala tina na nzela ya Vamu Télévision ezwa bongo mokumba ya kolakisa kabino ebele ya makambo na kati ya mokili oto yebakite oto yebina oto tiaka bongo kate kasi nzela Vamu Télévision epesi biso lisu mokumba ya koyaka bongo liboso ya bitando na bino pona tina kolakisa bino ebele ya makambo na kati ya mokili ya solo bande ko balandi ya Vamu Télévision lisusu mokolo mwa lelo bomoni biso liboso ya bitando na bino toyeba ete Vamu Télévision epesi bongo biso mokumba ya monene oye bakiseli bino lisusu émission ya sika na kati ya manaka na yango émission misala miabato émission iye ekelami bongo na likanisi ya koya kolakisa bato pe misala mia bango mieba kosala kana tina ko valoriser mingi domaine technique po ete lelo na kati ya molongo ya baindo na kati ya mokili na biso ya baindo bato oyo bakosala ka misala ya maboko bamona na lokola bazali bato moko bazangi tina bamona na bazali lokola bato moko barata bomoi nde tina wana bakene kosala bongo misala ya maboko nzoka nde na nzela ya misala ya maboko nde sika wapi mokili ekotongama lelo opotolia potolata potomela potozala tokela ezali bato oyo bakosala ka bongo misala ya maboko nde bakotombola ka bongo mboka kasi na kati ya mboka na biso bazonga bongo sima nde na nzela ya DG ya Vamu Télévision DG Komambo bisika baleto pesi bango penza ba mbote ya mingi bapesi biso mokumba wana ya koya bongo liboso na bino pona kolakisa kabino ebele ya misala ozali kosalema na kati ya mokili o bato toyebi to pe ona o tozangi bongo koyeba to pesi pena bambote na bino nyonso boli kolanda biso awa na République démocratique ya Congo to pesi mbote na bino boli kolanda biso na eteni ya Brazzaville na eteni ya Angola biteni nyonso yebozali na mikili ya bapaya to pesi pena mbote ya mingi na bisika na bino pe to kosenga na bino tango nyonso na nzela ya Vamu Télévision de kokumbela kabino bele ya makambo na kati ya mokili kasi émission na biso misala ya bato to kozala kabiso moko te nde molobeli na bino to koyaka bongo liboso ya bitando na bino kasi to kozala ka elongo na lipasa na ngai ya libanda tata mazengo esika wapi biso na bango nde tozwi mokumba wana ya koyaka liboso na bino kolakisa bino makambo zali koleka misali zali kosalema pe ko beta bongo bikuke na biteni nyonso oyo misali zali bongo kosalema na tina kolakisa yango penza na molongo wa mokili bango pe to ali na bango mokolo mwa lelo kokabwa na bango makanisi tata mazengo mbote ndeko mupepe mbote pe na bandeko bazali kolanda biso boni ba santé tata mazengo inge tandinga tolobaka kaka na kati etumba kimi ezali na kati etumba kimi ezali wana ezali bongo cri de guerre ya solo bandi ya Vamu Télévision tolobi tozwi bongo mokumba ya koya liboso na bino kolakisa bino misala mimi kosalemaka na kati ya mokili tata mazengo Vamu Télévision nzela ya promoteur na yango pe directeur général bapesi biso bongo mokumba balobi ete te bokende kokota kobeta bikuke epai ya bandeko mpona kolakisa penza ya solo misala mimi zali kosalema bongo na molongo po ete domaine technique lelo zali bongo ridiculiser na mboka na biso mokumba yango boyambi yango lolengeni matondo mingi ndeko mupepe toyambi penza mokumba na esengo ya makasi koleka pamba te na mokili ya lelo domaine technique eza bongo négligé na ba lolenge nyonso bato mosusu bazwaka yango eza lokola misala ya bato barata vie mosusu bazwaka yango lokola misala moko ezanga ntina moto azosala yango kaka mpo na mbala mosusu atangaki te azangaki eloko ya kosala baboti bazalaki na mbongo te yango mona asali mosala technique nzoka soki totali mokili mpo lelo tosepela mbala mosusu ata na mikili ya bapaya etongami bongo na partir ya misala mokili etongami bongo na mosala mokili moko te etongamaka na bureau mokili moko te etongamaka na mosala ya papier na bik kokoma te mokili nyonso etongamaka na mosala
donc musala to misala ya bato ezozo esika monene na kati ya bomo ya bato po lelo ndakisa ndeko mopepe soki naza na posa na lata na okende pas couturier fa tongela ngai soki naza na posa na lata sapato cordonnier fa tongela ngai soki naza na posa na lia fonaki pa moloni baloni baze ebele basali mafuta mbila donc baze ebele mais kolandela na kati ya mokili na biso misala ya maboko eza vraiment ridiculisé eza vraiment na importance te nzoka yango nde ezozo esika ya liboso na kati ya bomo na biso bato ndeko mopepe matondo mingi misala ya bato nde yango ezozo penza eteni ya monene na kati ya bomo ya bato nde esengi na biso kovalorize penza misala yango mpe kovalorize bongo bato oyo bakosalaka biso misala yango biso tokolikia misala oyo ekosalemaka lelo to bato bakosalaka bongo misala yango ntango mosusu bakosukaka na kati ya baréparation okomona coordonné azosuka kaka na kobamba bongo mapapa nzoka nde mosala azali kosala ezali mosala ntango mosusu ya kokela mpe kosala bongo mapapa nde wana tokokoma na niveau ya kolakisa yango mpenza mpe na baimportance na batina na monene na yango po ete topesa yango mpenza lokumu bandeko balandi ya Vam Télévision bisika nyonso etozwami ndeko mazengo kolandela bongo mokumba oyo tozwi ya kokotela bongo bandeko kobetela bango bikuke mpona kolakisa bongo misala mpenza ezali kosalema bongo na kati ya mokili na nzela ya Vam Télévision bazela biso mokolo nini bazela biso na tango nini po ete bazalaka tango nyonso branché na chaîne na bango Vam Télévision na ntina ya kolakisa ebele ya makambo oyo ezali koleka bongo na kati ya mokili matondo nini ndeko mopepe na kozongisela biso lisusu maloba esengo makasi ezotonda biso na motema kolandela mokumba monene iye DG Kwamambu bapesi biso lisusu na ntina ete ya kovalorize lisusu misala tokoloba mwa mokie lelo mbala mosusu bacordonnier baselimita mbala mosusu kaka na bambisa lipapa nzoka cordonnier akoki kose évoluer mpe akomi kosala armée boot mpona nini conscience wana eza mpenza te mpe mbala mosusu bazwaka mosala yango na importance te bolandaka ntango nyonso Vam Télévision bokomona ya ntina oyo ekotombola mpe mbala mosusu misala na bino bolandaka biso émission misala ya bato mokolo mwa lundi na 19h juste à 19h40 mpe rediffusion ekobanda bongo kozala mokolo mwa vendredi na 16h juste à 16h40 bozala ebele penza mpona kolanda émission misala ya bato ndeko mopepe matondo mingi bandeko balandi ya Vam Télévision ya solo émission misala ya bato ekobanda kokombela bino na bandako na bino mokolo nyonso ya yambo tope bongo lundi à partir de 19h juste jusqu'à 19h40 puis rediffusion de 16h40 de 16h juste plutôt à 16h40 tokobi sabino bozapete botika la katango nyonso branché na chaîne na bino Vam Télévision pour to lobiete chaîne oyo ko boka bongo télécommande et kolakisa te bêtise et kolakisa te mazangi tina kasi ko yande na tina ko pesa bongo mateya oyo ko kumba lisusu bongo boyebi na kati ya bomo ina biso solo bandeko balandi ya Vam Télévision tokolika bozali bongo ko constater ete tozali bongo penza libanda toali penza esika nde misala miango mizali bongo ko salema awa toali bongo na siège ya misala awa neteni ya météo na Delvaux solo to yeli susu penza ko solo ndena bango po tokobana ko vanda te to vanda biso na moko to beta masolo to lobela bin to kolobani te esengi to komande penza bisika misala miango mizali ko salema po to ko solo la bongo na bande ko basali baye bakosala ka bongo misala miango bozali komona awa toali bongo entouré na ba art na ba œuvre ya lolenge na lolenge kasi ndeko mazengo tokosukisa biso moko te esengi to bengisa bandeko baye oyo bakosala ka bongo misala yango poto kwa kosolola na bango peto mona bongo misala mi oyo tokosala ka elongo na misala bazali kosala pona kolakisa yango penza na molongo ya mokili matono mingi bandeko balandi ya Vam Télévision nde wana biso tokeina nuko kutana na bato oyo bakosala ka bongo misala yango na tina ya koluka bongo kosolola na bango konola bongo mama ya likambo oyo totamboleli bongo mokolo malelo pona kolakisa penza ba œuvre bazali kosala na molongo ya mokili matondo mingi bandeko balandi ya Vam Télévision ndenge kaka toyebisaki bino ete tozali penza entouré bozali komona toza pena esika yango donc na siège awa na météo na Delvaux esika wapi misala mikosale makana bokeseni na yango nyonso nde wana tolobaki te tokovanda biso moko te esengi tokita kosolola na bandeko bayeba kosala ka bongo misala miango
poto kwa bongo lisuku so bongo makanisi na bango lolenge yango penza misala yango misali bongo tambola lipasa na ngato komi nde esika yango tomoni awa misala ezali bongo salema lolenge ya lolenge na bokese na yango nyonso toyende poto solo la bongo na bandeko na biso bapesa bongo makanisi na biso papa mbote papa journaliste bon matama moke mungongo po sunga bandeko fam télévision bisika nyonso bazali banda bino peza na bokebi nyonso bozali mbote na bino lisusu mbote papa journaliste. En tout cas, tout le monde bino awa pour ce sala, tout le monde bino awa na katia musala, yambo sunga ba téléspectateurs ba ba kombo na bino pe na musala oyo bino bosala kanisika o. Bongai kombo na ngai papa Mukisi Evariste naza chargé ya discipline ya association na biso oyo. Papa azali chargé bongo ya discipline na katia association o. Papa tout le monde bino bozo sala quand même musala soki pe basinga soki pe banzete a tomoni ya bozo linga soki ndenge nini koto tomoni awa tomoni ngamu na biso bazo tailler koto tomoni e lati nzoto e komi kiti o bato ko vandela to ebite oyo bozo sala o eza nzete eza singa to ezani bon en fait oyo eza nzete te eza singa ezalaka na kati ya zamba. Donc eza na bato bakata kango bayaka kotekela biso souvent eutaka Équateur et puis Congo central. Mais au départ eza singa ezalaka boye hybride ndenge omoni ezali. Donc ndenge singa oyo lali a to mona ndenge yango ezalaka na liboso ndenge kwa zo tailler awa. Oya likolo wana soki alongoli salite wana sikoyo tobandi kodivise yango selon mosala okosalela yango. Donc soki okosala neti pane ya boye na taille oyo ainsi de suite après ndobandi kosalela Singa yango babenga yango komboni kekele singa kekele to yokanda yango origine yango bazwa yango bi bazwa yango na zamba bazwa yango ndeni bakeba kati kaka ndeti na nzete après. Oui, ezalaka na zamba elandaka mabele na sese wana mosusu emataka likolo me eutaka mpenza na bazambo ya minene neti Équateur ezalaka na bazamba mike te. Bandeko balandi ya Forme Télévision to bolandi bongo papa na biso mpenza na bokebi oyo nde toyokaka singa ya kekele na biso bai oyo toyebi yango te yango singa ya kekele bakosalaka yango misala ya lolenge na lolenge po awa bokomona ba œuvre nyonso basaleli yango bazosala bongo na basala yango bakiti basala yango bapanier basala yango bitunga basala yango nyonso ya nyonso balakiso ndenge utaka ndenge komaka ti elata bongo nzoto na lolenge oyo yango ezali ndeko na ngai mazengo tulandi bongo papa balobi singa ya kekele ezali singa ya zamba ekuutaka na zamba bakozwaka yango na zamba bakati baye na yango bakobongisa yango kino ekoma na esika oyo tokomi toyebi te bokotuna papa to nini boza nango na kati ya kobakisa matondo mingi ndeko mopepe matondo mingi bandeko balandi ya Forme Télévision awa kaka ndenge ndeko mopepe balobi tozali bongo na meteo esika wapi misala ya minene pe ezosalama na kati ya mboka na biso papa moto na biso ezali boye musala oyo obande yango uta kala to bambula boni bosali na musala yango. Ngana bande yango depuis 1985 nde na bande musala oyo na sikoyo obande yango kala penza nini epusa bino bosala musala o papa toyebi te ezalaki mbala mosusu pasi po lelo tomonaka na basecteur nyonso balobaka ke misala ya maboko eza misala ya bato barata vie toyebi te mbala mosusu baboti bazangaki mbongo kotangisela bino mbala mosusu ezalaki kaka po bomonaki ke tokomi na biso na suka naza nango eloko kosala te na vie na tangi eloko kosala eza te naki ekomitika na misala maboko to bozwaka yango lokola domaine na bino mpenza. Au fait moni mosala oyo ngai nasalaki yango parce que avant nazalaki na ami moko abandaki kosala yango mais encourageaki ngai ke mon frère mosala oyo eza mosala moko ya bien il faut koyeba bango et puis ezalaki souhait na ngai ke na vie na ngai mpo nayeba kosala mosala maboko parce que ezalaki depuis lere nazotanga
ezalaki mpenza ezalaki mpenza domaine nanga. Voilà, même omoni le naza na classe soki bazokoma bava mpo bakende kosala misala ye tokomona ngai bandaki kozanga te. Donc bandaki komona nini na ngai ke ezalaki très nini, ezalaki vraiment mpona kozanga kotanga te, mais ezalaki suwe na ngai nayeba mosala maboko. Suwe na yo mpe ebalani na likabo na yo kolandela mosala monene ye bozali kosala papa toyebi te bana boni bobimisi depuis bobanda kosala mosala oyo po lelo ebele ya bajeune bavandi mpe na bandako bazosala eloko te kozi na bango kaka tozela misala ya bureau, tozela kaka bamisala efongama na mboka na biso po biso tosala. Toyebi te bobimisi bana boni oyo mpe bazamba misu libanda bazosala mosala ya ntina makasi. Bana oyo na bimisi deja baza 6 naza na bango awa parce que mosala oyo mpenza mingi meme na poto wapi bayebeli yango ke esalamaka mingi na météo na mbini. Alors yango tozo koencadre bango, mais dans les jours oyo ezoya soki epanzani nango ke koto mpe kosalama koto esalama bakokende na bango, mais na atelier na ngai nde baza lisusu te parce que ngai se nabimisa bango bazosala bango moko bakomi deja bamaître. Na atelier batelier mosusu baza ebele bamosusu baza na bango 5-6 élèves neti nga oyo wana banda bakende naza lisusu na bamosusu nazokoapprendre po bayeba mosala. Matondo mingi papa bandeko balandi bozosila koyoka lolenge papa bazosila kolimbola mpenza mosala oyo bango basalaka ndeko mopepe. Matondo mingi bandeko balandi ya Vamu Télévision toza kaka na bino elongo kolakisa mpenza misala yango ndenge bozomona nzoka singa ya kekele yango oyo ekambusi biso komona ndenge nini bazosala yango kasi tobwaki mwa miso koto tomoni pe bandeko na biso bazosala tomoni ndeko na biso kuna azokanga tomoni ndeko na biso koto atelemi bolimisi ndeko soki bokoki kopusana mbote mingi ndeko mopanzi sango ndeko tomoni bino awa en tout cas boza peno four moulin bino nyonso tout na kati ya activité bozali penza kosala papa talisi biso ezali bongo singa ya kekele singa ya zamba bakozwaka yango alimboli biso lenge tolimboli biso omoni bino boza jeune toyebi te motivation na bino epusaki bino mpo kosala mosala eza motivation nini? matondo mingi mopanzi sango na so mama loba motivation so ezalaki no ya yambo totangaki etelo apaya totanga etelo apaya nazwi diplôme na eteni wana yango namonaki na diplôme wana papa ma possibilité ezalaki te ya kotangisanga na etelo oyo likolo loka oyo mosala ya papa bandaki yango moni biso mpe toyaki tosala mosala maboko mpo tomonaki mosala maboko nde mte kosunga biso mpo classe totangaki tobina so basubordonné yango nayaki na mosala maboko mpo lelo mpe nazwi mpe vi na nga na mosala maboko lelo mpe ozwi vi na yo na mosala maboko mingi ya bato bamonaka bino baye bosalaka mosala maboko surtout mingi bajeune ezaka bayebaka ata vi lokwa mpo olobi ke nautaki nano na ekole natangaki kuna nazwi te nde siko na ye ademone eske kuna na rate vi nde siko na ye obwakama nde na mosala moko oyo ntango mosusu bato bamona yango eza mosala moko ezangi bongo ntina mpo babia bato basala mosala maboko baza bato osi barata vi nayebi te par rapport a makanisi oyo bato balobelaka bongo boza bato borata vi mpo nayoki olobi ke nazwi mpe vi nanga awa donc na classe nazwi vi te oye na mosala maboko epesi yo bomoi yango nayebi te mpona bato bakanisaka bongo koloba na bango mpona bato mingi bakanisaka bongo te bakanisaka bongo te pamba te awa ndeti na météo oyo na météo toa mpe na bana mosusu bazoki chance te ya kotanga etelo apaya mais na etanke biso awa biro eza toyambaka bana nyonso baenfant abandonné oyo bapara balembi bamobulu bayaka mingi mpe awa bayekolaka mosala soki mpe botambusi caméra bokomona bango baza bamisusu mpe baza mpe na ba 10 ans 13 ans baage mpe mosusu po lokola azwaka chance te ya kotanga ta mais awa amazwa mpe vi ape na bana mosusu bande moke azwi mpe vi akoli mpe ama mpe maître ayokisa mpe baninga na ye oyo balobaka bongo na oyebisa bango te batika mosala maboko nde yango wana vi mpo soki otali bamboka nyonso etongami
omona kaka na mosala maboko. Mboka nyonso etongami na musala maboko ndenge tolobaki ete na nzela ya musala maboko pona lata musala ya maboko pona lia musala ya maboko poto tonga musala ya maboko nde totika bongo ko ridiculiser pe kozongisa bongo basali misala ya maboko penza sima esengi na biso penza to pesa bango lokumu oyo ekoki pe komonisa bongo misala ya bango lelo kwa toli bongo na kati ya matono mingi ndeko boko kene bongo ko continuer bongo musala na bino awa toza na papa kolakisa biso et puis komona ndenge lolenge kani misala yango penza ezali bongo kosalima papa toyoki ndeko pe bauti ko intervenir balobi ke ezana bana oyo bolakisaka awa basa pe ya mikie bakoli na kati ya musala yango to pe misu bazana na kati ya mikie me bozo kobaka kolakisa bango misala yango na tango bino bozo transmettre musala obino bosaleli wuta montango epai ya bana eza pour un temps ka bana bosala ngo nanu et puis tango bokola botiki na bino yango bokesa na bino musala mosuto pe nzali pe na musala bozo considérer ngo pe ndenge ndeko alobi et puis ça peut les sous bongo vie pona bango au fait eza par hasard te donc musala oyo ndengo moni biso boye to balika na musalo to buti awa na musalo oyo ba voyager pe ba voyager quand on musalo do eza musala moko tozwa kango vraiment à cœur na considération eza musala ya hasard te nanga na zonga na mutuna utuna ki ndeko na ngai c'est-à-dire au monde ndenge toza ba intellectuel baza ebele intellectuel baza ebele to sola quand même na ba ministre ba ebele donc eza musala bazo bate eza musala bazo bate avant nde babandai komona ke soko osala ka musala oyo ozazo ba mais to babandai ko sala erreur eza musala penza soki ozo sala ngo ozo yango sérieux ou ko se retrouver ozala dans les bons na société. Ba projet na bino peleza kanini bosaka na posa bosala musala yango po se limiter na bino ka isiko bozo sala bo former bana bakei to bozabe bongo na ba projet penza ya ko sala projet société mobimba to moni bisiko to vandi awa eli société mobimba to bité ba projet na bino penza izala kanini pona kotombola bongo musala na bino. Bon ba projet na biso et surtout tosengaka mingi na gouvernement atia biso maboko tomatsa musala na biso tokende liboso mone ye moko le président de la République auta ekolaka biso que les artistes aokomisa biso bariche alors na yango nde tozosenga na gouvernement ye moko atia biso apesa biso aide apesa biso makoki avec des PO tozango eza vraiment moi passe mais ce que le gouvernement a biso maboko a aidé biso tokende musala na biso ekende liboso matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision ya solo tozolanda ya biso papa lolenge atalisi ndeko mazengo papa lobi batia bango maboko po ete musana bango ekende bongo liboso po ta musuki na bango moko ekosuka kaka na nzela maloba epai na bino matondo mingi ndeko mopepe na kopesa biso lisusu to kozongisela biso lisusu maloba papa basili koloba penza bien bakonzi ya mboka basala nini batia bango maboko mpona nini te bakomisa esika oyo ta izine mpe bato bautaka mikili ya misika ndenge balelo bato ebele oyo baza na bambongo bakendaka kosomba babiloko na badubai baturki mpona nini te meteo mpe eyeba na mokili mobimba bato bautaka parci parla bayaka kosomba biloko awa papa mutuna na biso ezali boye badifficulté nini oyo bozokutana nango na kati ya mosala na bino oyo banda bobanda badifficulté tozokutana nango et surtout pour le moment produit na biso ezosombama mpenza te alors la plupart ya ba homme d'affaires na biso soit ba ministre banini balingi kosomba biloko ailleurs donc biloko na biso vraiment baconsidéraka yango te
moni l'air toujours travailler na ba mindele ba manai ko zongo en considération vraiment na biloko alo yango to senga bango batika ko somba biloko na Dubai parce que bayaka nango pe toujours réparango asombi yango 2-3 mois et bandi ko panzana akoya nango epa na biso po to réparango moi ya réparango ezate donc vis ce qui au dévisango ezongaka te. Alors c'est pour cela qu'on sait na opesa na ba expatrié basomba ba consommer produit ya Congo batika ko somba biloko ailleurs les en importance. Maintenant mingi bande ko balandi consommons nous congolais pe ba konzité ba ko se considérer biso na biso awa considérons nous vivants tous mona ba œuvre makasi zo sala mais bozo kende ko wolela mingi oeze libanda zoka libanda zo produire loko moko te awa zoka soki bozo sala mingi ya awa tozo somba mingi ezo pesa avantage po mboka pe tomboma po bilenge pe po bato bazo sala misala bazwa misala ndeko mu pepe nini boki ko bakisa maloba o matondo mingi papa na biso ndenge bauti kotalisa bango ba difficulté oyo bazali penza kokutana na yango esalaka pasi mingi bande ko balandi avant télévision esalaka pasi makasi pona nini okomona biso moko tozali bongo na bato na biso ya makasi ya minene babeli ko sala bango ba œuvre ya tina na kati ya mokili kasi kaka biso moko tozali bongo considérer bango te tosi ba mbongo na biso tokebwaka libanda ndenge papa lobi tango bakoya nango bango bakomi ko réparer yango lisusu pona nini te to considérer misala oyo yali ko salema awa ezali ko zanga koyeba yango tolobaka na nzela ya mateya nisongi ya nzela mfumu koso kia muzana pana na Angola esika ba pesi biso lisusu penza conscience ya malonga koyeba ko considérer valeur pe don o evandi et pas ya ndeko na yo tout ça la penza makasi na biso bakonzi na biso ba tokutana kana mwa makoki to valoriser bongo misala ya ba papa o bazali bon ko travailler pour na souci ya mboka ko travailler pour na kolakisa ba œuvre o evandi bongo na kati ya molongo ya mokili bande ko balandi ya Vam télévision solo papa totondi bino penza botondi ndenge bopesa ki biso mwa ntango pengo na bino ya koyanola na mituna na biso tozaka na kati ya secteur na bino ko tambusa penza micro na biso poko solola lisuna ba jeune o bolobi ke non ba bandaki bazokola pe na kati ya mosala yango pe tozali suma kanisi na bango pe na bande ko mususu oyo bazali bongo kosala bongo musato tondi bino penza botonto ebi ke kozala mbala liboso ni toye kasi zali bongo mbala ya suka te. Merci ndeko ningu uti ko loba ezala mbala ya liboso te ya suka pete mbala sima pe bokoya to ya mabino ndenge touti koyamba biso lelo conseil na opesa na bano bazotambola bazolala na bazando na bawenze baya toyebisa bango mosala eza mosala malamu tosengaka bango mbongo te okoya ntango obandi koyekola mosala na ntongo oza na mwati omeli na midi ya kolia ezali soki na pokwa okende mwa eloko ya kosomba savon sokola bilamba ezali alors tozokwanka toza pe na nécessaire parce que tozokolimite kuluna epa na biso kuluna eza so mingi te parce que bano balingaka kotambola kosala na bamashete banini tozobenga bango bayeba mosala batika mosala ya bamashete ya kolona voilà. Maintenant mingi bande ko balandi ya Vam télévision papa lobi oui na kati ya encadrement ndezali sika o bazali ko diminuer pe lisusu bongo to ya kuluna to ya banditisme o evandi bongo na kati ya molongo letimba le superlatif absolu to liko ko bana bino to tambusa penza bilili na biso epa ya bandeko nyonso na bisika nyonso oyeba zwami po to solola bongo na bango pe to lakisa bongo monene penza ya musala yango o to liboka na kosala to ko bana bino musala ne timba le superlatif absolu elongo na lipasa na ngai tata mazengo na tina ya kolakisa penza monene ya musala oyo ezali bongo kosalema na esika oyo tozali ndeko mbote na bino mbote tomoni bino awa bozosala musala o boza nango awa na kotala na boye boza pena jeune boza penza elenge mais na moni bino bozosala musala mpesi ya kekele musala moko bakoko mpona nini yo préféré kosala musala bon ngama mna sepelaki po na ndenge nazala kuluna na ndenge nabotola na bakartier bon
yango bavi bayesinga te mata météo oyo oluka vie apo lobi ezala bien na bandeko na yo okomprendre ke eza na mosala bakoko te ezango mpe mosala oyo niyo mpe jeune okosala na yo mpona lelo ndenge oza boye okoma mpe na capacité ya komonte mpe déjà eloko mpe otie mpe na marché mpe boye etekami mpe nini okosenga na bamaître oyo balakisi yo mosala mpe na bajeune lokola yo oyo bamonaka te ntango mosusu ke eza mosala moko ezangi nango ntina bango bapréféré na bango kobima libanda na babalabala bango asengi na bango baya batika likulu na baya bakoma mpe longola biso mpe po biso osala boye da tomaîtrisa lobi toma bamaître po biso mpe tongolia bambongo na biso na bandenge na biso moko asengi na bandeko na ngai baya bakanga motema poso bakangi motema te bakokima na bango kaka bakangaka motema bakoma mpe longola biso mpe nde oyo biso tokomi bakanga motema bakoma mpe lokola ndenge bango bakomi ndeko mazengo na koyoka elenge mpenza azosala mosala alobi aboyi na ye abima libanda aboyi na ye asalaki kuluna aboyi na ye asenga na nzela malobi te aya ayekola bongo mosala na ye akanga bongo motema kasi aza bango moko tozomona bilenge mpena baza mwa mingi toyebi te soki bokozanga mpe te ya kosolola na moko kasi na bango matondo mingi ndeko mopepe eza esengo makasi komona mpenza bilenge na kokota na kati ya mosala pamba te mosala nde yango ezali parmi badomaine oyo etombolaka mboka ezali parmi misala oyo ezali parmi badomaine oyo epesaka lokumu mpe valeur ya mboka elo soki tozosepela na badubai bapoto mikili nyonso tozosepela nango eza à travers misala toza na ndeko na biso awa ndeko mbote na bino mbote chef ndeko tomoni bino mpe awa elenge na kati ya mosala toyebi te bilenge mosusu okomona bango bazopréféré azela mosala bureau azela mosala moko boye basalela ye nanu toyebi te sentiment nini epusaki bino boya kosala mosala bon premièrement nga sentiment epusa ngai mpo namona presque bamasa na ngai baotravaille tout comme nga nafanda na ndako nde na préféra nayebisa bagrand frère na ngai te nga mpe na préféra osala mosala oyo bayebisi ngo okokoka na bi wi na okoka mosala nyonso ntango ndimi yango fo okokaka nde na bandaki kotravaille nga akota depuis na 2011 le 24 janvier mais ti lelo na ometeni na mosala oyo ti na mpe na bapère baokonduire biso bancien baoyo mpe babimi mpe bamisusu bakie bamikili mosusu me biso tokokontinue toolandaka lokolo na mboka na biso oyo ti nde bamosusu bagangaka ke mokonzi aza boye te bato oyo bayebi mosala maboko nde bango nde lobi kuna baozala mpe bato mpe toosenga na bajeune lokola babiso oyo bamoni ke baosenga bambongo na banzela batike ya propre te baya tokozwa bango tokoinforme mpe bango mpe baozala mpe bato neti biso lelo oyo toomona bapere mpo na ngai ndeti na boye ngai afutelaka ndako na na mwasi na ngai na mwana na palin nabimaka na koyiba te naya koluka lobi mpe na kozwa mpe vie na progresse eloko moko nde na oloba biso toomona na mboka na biso toosengaka bakonzi batia biso mpe na maboko bayela biso materiel ya makasi ya na Kongo tala ndeti grand mboka na biso oyo tomonaka bato bauta batourisme baoya akovisite ndeti pays na biso oyo eza grand marché monene soki baoyela biso bamateriel esala bien lelo bato mosusu bakoma ofungwama miso baokende baosomba bakiti ya bachinois baoya nango ntango amona boye 1 mois 2 mois ebandi okatana aye nango mbangu na meteo botyelanga singa kekele me baoyeba importance ya singa oyo te singa na biso oyo koofanda mpo boti bana na mpe baboti me singa oyo ezaka makasi ezwa moi ndeti ya bongo ezwi moi azongi makasi eza durable penza durable makasi ntango akozwa lisusu mwa mopepa mali azongi lisusu en forme donc yo moko omoni ata bakiti oyo so omoni yango osimbi yango eza donc bakiti moko à l'époque basala yango kala me baye nango to réflexion nango lisusu me ezaka singani ezaka makasi tout comme tokoloba tozwi ka singa kaka tokotisi tobambi me to réflexion nango en tout cas pena premièrement na osenga bakonzi na biso batia biso maboko tokutana na bambisika de belé surtout awa en tout cas pena tozosenga pena papa président na biso son excellence atika biso te pona biso ba artiste en tout cas batia biso pena maboko atono mingi ndeko na likanisi oyo bosili kopesa lisusu na balandi ya vam télévision mpe bakonzi ya mboka iye bazali bongo koyoka bino lisusu toyebi te baprojet nini oyo bino boza nango awa etanke bilenge
bolingaka kaka musala o bozana ngo ese limité kaka awa ya koteka boye to injure comme pe ba izini ya minene makasi bato pe ba utaka libande ya mboka ba ko kosomba biloko. Bon moni papa na ngai mutuno tuninga eza très important. Tangu na ute koloba ke to sengi na gouvernement na biso tout comme bakonzi. Ba la biso ba matériel ya makasi. Nde ekopodri biso lobi kuna omona msu mutauti pe étranger Afrique du Sud pourquoi pas koloba te na ke na Congo na ke koyokola musala mobo tokoma mona batu mususu msu auti pe Congo Brazza ayepe ayatali a visiter babilo na biso azupe catalogue na biso akena ngokuna asali to mona biloko wana batu bauta ba tourisme ba oya ba mindele asepeli pe ba presque so na biso bakiti na biso bakoma msu basombi yango pe bambalango et voyager. Mais biso mo bato sali yango totikali awa na RDC. Pourquoi pas biso pe bakoko tombola musana biso ya maboko te etombo mapene kende liboso. Hein? Est-ce que Congo oyo tokosuka ka a tokosuka a te fo totombwama. Matondo mingi ndeko Congo fo etombwama Congo ko tombwama à travers ya misala. Bakonzi boyoka souci ya bana na bino pona bino bozoluka tombwama ya mboka. Tombama ya mboka kotombama na nzela ya misala iye bato bazosala ndi yango kosala tombama ya mboka na biso. Aha mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Matondo mingi bandeko balandi ya Vamu Television kaka ndenge to talisaki na bino ete to yaki nde penza esika yango misala mizali kosalema kosolola na bandeko to kolikia bolandi biso penza bongo na bokebi pe bongo bolandi ba intervenant na biso lolenge kandi basili ko intervenir ko talisa ozali bongo tina ya musala o bazali bongo kosala pe komonisa bongo ba œuvre bazali bongo kosala biso oto koloba ezali tango noso ete to pesa bango maboko biso bakonzi to ba kopesa bango penza maboko to soutenir bango po ete ba œuvre na bango ko bongo kende liboso to tika kokende kosomba bisalelo libanda boyoki balobi ba biso bakenda kosomba yango na ba Dubai basombi ngo biteni o basombi mais bebi na yango basana misatu mibale ba ye nango awa ba ko réparer pona nini te kopesa confiance na basali o bazali kosala bongo na banzete na biso moko na basali bazali kosala bongo misala o ya makasi po te balobi singa ya kekele okobala oboti pe bana yango ezali kaka makasi to moni ndenge nini misala ezali kosalema bakiti biteni na biteni nyonso to moni kati na o esika pe tozali tozongisi bongo matondo na bino bandeko balandi ya Vamu Television pe to sengeli lisusu epai na bino bakonzi bo vise bango botia bango maboko pe bino baboti botinda bongo bana pe bino bana bomoni ete na esika bokende kotelema na nzela te boya koyokola bongo mosala mpo na nzela ya mosala nde yango ekosunga bino mpo na bomoi na bino totondi penza bino botondi balandi ya Vamu Television na bisika nyonso ibopeselaki biso tango pengonga ya kolanda bongo émission na bino misala mia bato ndeko mazengo tobeni pena suka po ete tando ezalaka bongo ngonga toyebi te moko to mibale ya kobakisa yambo totika bongo lisusu bongo esika na bakambi misala bakoka kokontinue bongo misala mia bango matondo mingi ndeko mopepe le qualité ya tokopesa epai bilenge tolongola mingi na esprit ya bureautique tomikota mingi na kati ya musala eza na mboka moko te tongama na bureau eza na mboka moko te fanda itongama na papier na biki kokoma boye kaka nde tolobela ninga liboso donc tomikota mingi na esprit ya musala yango kosalaka etombola mboka na biso lelo tokopesa mo ndakisa mwa moke koza na cordonnier moko boye to nde tozomona misala awa mpo musala ya maboko nde botaka misala bureau akoki kogérer bien lobi nango aza na posa commercialiste aza na posa gérant aza na posa caissier nde place wana nde misala bureau koya yango tokosenga na bakonzi na biso considérons nous vivants to se considérer na ba o bazosala makambo minene na kati ya mboka na biso tozela kaka te ke bala mosusu biloko eutaka libanda yango nde biso tomonaka na valeur nzoka toza na oyo ya qualité ya makasi oyo ekoki kosalaka etombola mboka na biso Congo na biso pe koma puissant na mokili mobimba tokozongisa matondo mingi na promoteur ya chaîne Fumukusu kia muzala mpana na Angola pamba te bango nde bazali encadreur na biso likanisi ya yambo pe mokobi ya 1900 misala ya 1921 mpona nini te na DG na biso kwa mambu na émission kitoko ye basili bongo kopesa biso lisusu na ntina ete ya kovalorize misala mizali kosalama na kati ya mboka na biso tozongisi penza matondo mingi na promoteur elobi bongo ndeko mazengo nesongi ya nzela mfumu kusukia munzala mpanda na Angola mokobi misala ya mfumu kimbangu tolobaka na nzela na bango
mate bakopesaka biso yango esungi biso pe lisusu koya bongo liboso ya baetando na bino kotalisa oyo toyebi kati na kotalisa ya bango balongolaka te babakisaka te po ete na kati ya mateya na bango esika ezopesa biso bososo libwania mpe mayele ya koyeba mayemaleka mai tozali na yango mpona kolengela bongo oyo ya lobi mpona nini te na DG ya Vam Television lisusu mpona nini te na Noko Ndombele Botale na bisika nyonso bazali bakosungaka biso ntango nyonso po ete na makanisi po ete mosala mabino ekoka bongo kokende liboso tozongisi matondo mingi na équipe technique mobimba ya Vam Television bango nde tozalaki na bango mpenza po ete tokomela bino lisusu liboso ya bitano na kitoko nyonso tosungamaki na Tata Ntimba le superlatif absolu kuna na nsima ya kamera mpe kuna eteni ya montage tosungamaki kaka na bango Tata Ntimba le superlatif absolu tobosani te nkumungala bisika bazali tobosani te coach matumona tobosani te bino nyonso Tata Futila Mayonga Tata Kwaku yakala maisha petit mais costaud totoni penza botondi na bino nyonso équipe technique ya Vam Television pe na bino balandi ya Vam Television boti kala tango nyonso branché na chaîne na bino Vam Television pe na nzela émission ya misalami ya bato na tina kolakisa bino misalami mili kosala mabongo na kati ya molongo wa mokili chaque lundi de 19h juste à 19h40 et rediffusion chaque vendredi de 16h juste à 16h40 tobengisi bino boya ya ebele bino basali misala miango mia maboko ekuke na biso dali penza ya kofungoma biso peso tobetele bino bikuke bokangela biso yango te matondo mingi biso na bino poto kabwana tolobaka ete kimia ya mfumo kimbangu ekoka lisuku yingela okati ya mabota na bino tokutani biso na bino na mbala ya sima na kati ya numero na biso ya sika botikala mala